100% Mokonzi. Basi Balala Yonde. Bonjour la Chine, bonjour Bana membre, bonjour ba maman autorité, bonjour Karine Mokonzi la baronne. Karine, courage. Toza Nasimanayo, comme on dit en français, on est ensemble. Nzambe mutape saka, nzambe pe mutabotolaka. Bonjour maman Anna Mokonzi na Londres. Bonjour Emela Dona na Nantes. Bonjour Souzamab na Nantes. Bonjour maman Mylène Monze. Bonjour maman Yvette Matondo. Bonjour maman Pauline Chako. Bonjour maman Fololo la Canadienne. Nasuki wana s'il vous plaît bolimbisa. Parce que sinon tout kende moulaï prochainement son a sali vidéo na cité suba on a cité. En tout cas la Chine na yedi sous koloba likambo ya matanga ya Karine Mokonzi la baronne, la reine de YouTube. Na ye kobeta sous c'était li sous pona makambo matanga. La Chine bolimbisanga bo silikate pardon. Nazoloba mutu nyonso o alingaka la baronne, il faut cotiser 50 €. Biso nyonso to monta yango wana fixé 50 €. O zwana o kozwa o pesi, mais monta ezali ya fixe ezali 50 €. La Chine populaire, bana membre ba maman autorité. Soki nalobi mabiboli mbisanga, mais nazoloba pona bana membre te, nazoloba pona ba maman autorité na monta wana na pesi na lobika pona la Chine populaire. Mais bana membre na ba maman autorité baza na compte na bisote. S'il vous plaît la Chine toza la claire. Ba maman autorité baza na compte na bango, bana membre pe baza na compte na bango. O monta o na fixé ya 50 € wana ezaka pona biso la Chine mobimba o nyonso balingaka Karine o aza la Chine o atangami la Chine na ba pe baza la Chine te baza à l'ombre. S'il vous plaît mutu nyonso biso nyonso to cotiser s'il vous plaît. Tout ça en tout cas eza pona Karine Mokonzi pona matanga ya Karine Mokonzi. Akufeli yaya ngo aza ya petete yaya penza ya baoba. Congo mobimba yebi République démocratique du Congo ba yebi Didier Mokonzi maître d'avocat. Donc ezali yaya ya Karine Mokonzi la baronne. La Chine tozala vraiment na bolingo. Tozala na bolingo elingo lakisa mawa. Tozala teka na tango bisengo, tozala pena tango ya pasi, il faut ko soutenir. Ezala la Chine ezala quoi ezala nani oya ezala kanasima alandaka Karine soutenaka Karine. En tout cas bolimbisangai to cotiser mutu nyonso atia 50. Mais ba bazwaka pe muke même soki bo pesi 50 mais ezo salaka nombre s'il vous plaît. La Chine tozali la Chine populaire. La Chine tango azwaka likambo atikaka likambo nokite. La Chine tango asalaka likambo asalaka likambo. La Chine tango akenda bunda bitumba. Donc lelo ekweli la baronne, il faut to aider tozala na kimiate nazozela ba pel na bino, nazozela ba western na bino, nazozela ba ria na bino, nazozela ba monogram na bino, nazozela nyonso o bolingi bosala ba virement ou PayPal. Naza na compte PayPal. O ya lingi a verser na PayPal. Naza na compte a beninga na pesi numéro ya PayPal. Soki nazo prononcer na anglais te bolimbisanga nga na vandaka na France do na olobaka na moya ba français on ba lobaka PayPal. Donc voilà. Et puis la Chine populaire mutu nyonso akotinda mbongo na Western Union, il faut bosala bokoma nanini ezali cadeau ou ezali donation. Parce que na lingi pete na zwa moi ba koko sona kati ya Western Union. Bokoma vraiment c'est ezali cadeau d'anniversaire, cadeau ou donation, c'est tout. Bokoma ndenge wana nazo senga vraiment s'il vous plaît
soki bolanda message oyo bosalela yango epuis bopartage message oyo bolike mpe video mpo esala bien mpo epesa kilo epesa poids. Donc voilà la Chine, bo hésiter te, téléphone nanga eza libre pona bobenga pona donation, pona cadeau, pona Karine Mokondi la baronne. Cadeau wana na oloba tango bozoki na ba Western Union, il faut bo commander ngi wana parce que Western Union aza très compliqué. Donc voilà, mais o alingi asala virement na PayPal a benginga na PC numéro surtout bato baza ba pays ya loin. Afrique du Sud, Amérique, Canada, en tout cas, ce qu'ils ont arrangé bino, bo hésité te, bo benganga, na pesa bino numéro ya PayPal nanga, po bo verser bon na kati. Tout ça lango vraiment avec un cœur pour na Karine Mokondi la baronne. S'il vous plaît la Chine, tous à la vraiment ponctuel, tous à la penza na cotisation wana tolobi mutu nyonso il faut cotiser pour na da baronne ezalaka ateka koloba loba non il faut to cotiser même ya muke et ça la ka nombre les plus important ka au cotiser mais montant ya fixe ezali 50 €. Montant fixe montant wana il faut to respecter par rapport na ndenge tozo lobela muto azana muke o azana muke apesi mais o azana a respecter montant wana opesi montant wana 50 €. Voilà la Chine nazo senga bino ba bolimbisi bo zwango na ndenge ya mabete bolo bateka bango balingaka boy bango balingaka boy bango balingaka boy non. Et la Chine, deuxième chose, la Chine nayebi ke batak ezali eza na la baronne eza na Karine Mokondi eza na mama fashion aussi. Donc ngai naza wana pona landa bataki ya batu te naza wana te po na kende koswana na bato na ye pe koswana na batu te na ye pe kofinga batu te na yende na yaka nde kolobela Karine pona kosala promotion na ye et puis pona ko défendre ye et puis pona ko soutenir ye. Donc na yaki po na swana na batu te na yebi ndenge basalaka ba jeton te ba jeton ezali ba mbwakela na yebi ko bwakela mutu ba mbwakela te parce que na sala ngo te et na kuyekola ngo pete. Dans la Chine siko na minute oyo tozo sala matanga ya Karine o nyonso bokoyoka s'il vous plaît bokanga ka matoi bokipe na binote même soki ba mbwakele ezoleka ba jeton ezoleka ce n'est pas grave de toute façon ye moko kolo makambo ye moko star ba fingaka e jusqu'à maman na ye jusqu'à papa na ye bongo ngai simple moto bakosala ni ba ofinga na bango. Donc ngai naza kuna te batu wana bazoloba na yebi bango te na mona bango te bango pe ba monanga te tozoyoka na ka ba voix na kati ya internet mais tokipe te tolanda te vraiment soki tolingi Karine tosalaka musala oyo tozosala mpona Karine mais le reste tokipe te basala ndenge balingi baloba ndenge balingi batonga ndenge balingi babenga bato na Congo mpo bapesa bango balobela bafinga nga ce n'est pas grave ce n'est pas grave nazosenga bino kaka tozala kaka bomoko to ede nde Karine tosunga nde Karine tokotize nde oyo nyonso aza la Chine benga me fashion opesa mwa 50 na yo acte nde eleki makasi na koloba nde eza moins toloba moins topesa tokotize plus toloba moins tokotize plus na répéter yango 2 fois s'il vous plaît la Chine tolanda wana te o tozoyoka wana gauche droite tolanda yango te s'il vous plaît la Chine mokili etangama ndenge wana biso nyonso bato nyonso bakoki kolinga biso te bayebi ke toza bato ya Karine Mokondi nana ngo akolinga biso binemi ya Karine boyebaka ngo bakolingaka jamais la Chine bandoki ya Karine
boyebaka jamais bakolingaka la Chine. Donc tokipe wana te, s'il vous plaît, tosala musala na biso ndenge tomesana kosala, ndenge tomesana kosoutenir Karine, ndenge tomesana kosala promotion ya Karine, to continue yango na motema moko na ndenge ya malamu, totika kolanda biyoka yoka eza wana pona kolembisa biso. Ngai bakolembisa na bango ngai te, parce que nga naza problème na bango te, naza na nga na problème na mutu te, na yepe koluka likambo na mutu te, na yepe koluka problème na mutu te. Bango moka batu bazo luka ba problème, bango moka bazo finga Karine, bango moka bazo sala o balobaka hypocrisie. Nga na yebi na nga kosala makambo wana te. Donc ngai la Chine nazo senga kaka to sala kaka cotisation pona Karine pona matanga na ye, ezala bien pona star na biso. Après le reste, baloba na bango, batonga na bango, bafinga na bango, baloba nini, balingi baloba na bango. Toza na pays, nga na vana na France, naza na pays ya loi, ya droit de l'homme. Donc, mutu nyonso akoko lobelo ka lingi, aza na liberté na ye, ya ko s'exprimer ndenge alingi. Donc voilà la Chine na lingi na sali vidéo ka na rappeler bino que tokipe wana te, mais boye baka ke monta ya fixe ya cotisation à Karine ezali 50 €. Mais oya akopesa en dessous de 50 € eza problème te ezala esengo mingi, parce que geste nde eza geste nde ezo compter, malobe ezo compter te. Voilà la Chine populaire, vraiment na sengi bino vraiment tozala vraiment na kimia elingo lakisake, to tika kolanda o tozo yoka o tozo mona, to landa ka to soutenir ka Karine, to yebite moral na yendenge zali. Donc to landa nano bilobela loba wana te, banjombo ba mesana na bango ka koloba. Donc eza ya lelo te tozala étonné que bazo sala ba fête, bazo mela masanga, bazo bina wana eza ya ko kamwa te, sala makanango basala rango depuis kala. Donc et façonner binote et démoraliser binote et lembisa binote. Non, c'est fini makambo ya kolanda ka banjombo, c'est fini. O baloba na français close to clôturer makambo wana, baloba bafinga toza kuna te. Bisoka kolanda matanga ya Karine et puis na promotion ya Karine la Chine. Bobo sanate ko kendeke na page ya Karine ya ko commenter, ya ko sala ba commentaire, ya ko souhaiter ba mes condoléances, ya ko tia ba j'aime, ya eza la page ya YouTube, eza la page ya Facebook. Le dewana bo to continuer koyoka confinement et puis to yeba ndenge ni to sala pona acoustique tozela nanu matanga tokoki toyebi nanu programme te. Ngai mama fashion naza ata na information mon côté. Donc soki lelo bo poser nga ba question na ozala incapable ya ko répondre bino parce que na yebi nanga te. Donc tozela ka ye moko la baronne a couper sa biso ba information ou soit bana membre ba mama autorité ne bato bango ba vanda kana ye ba yebi makambo na ye. Nga mama fashion nazaka pona kosala promotion na ko soutenir ye na ko kolobani na ko défendre ye. Pour l'instant tout ça la ka makambo tout ça ya cotisation pour l'instant. Mais ce qui est information eza na côté ya mère fashion na ko pesa mo na ko bimisango, y a pas de problème. Donc voilà la Chine. Ngai na lengeka na loba bongo soki na lobi mabe la Chine populaire na sengi bino vraiment ba pardon bolimbisanga ezala nyons mutu nyons ezala mwasi ezala mobali bolimbisangai na ndenge soki na lobi mabe ou na blessé bino ou na piqué bino bolimbisa vraiment bolimbisi na kombo na Yesu. Tokutana na 21h na 21h tokosala live, tokosala long live te ka ponako sala ka makambo ya cotisation. D'ici donc depuis vendredi na samedi na dimanche to sala ka cotisation ya cotisation pour na Karine Mokonzi. Voilà la Chine na tikibino. Bon après-midi na bino, à ce soir c'est Mère Fashion de notre officiel. Bye.